Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga be formação de moça de bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Bomoko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi, motoki bala lobi, botala ka Bomoko ya mboka merci. Batala kutu bana orchestre na bona leki bona obwaka. Ndunu na ba Congo ezo sangana Congo central mais quand na no expliquer batuke ninga tona yak ne sege pusana ka ngana vanda. Moloko pusana ya vanda ko me rakate. Je sais que tu peux iboni. Malam papa. Ah na moni show ezaki makasi Toujours dans l'Angolo. Ndunu na ba Congo ezo sangana Congo central mais toujours dans l'Angolo. Merci mingi na balandi ya Bomoko ya mboka oza site nabino les plus suivis na monde Bomoko ya mboka lelo toyambeli bino je sais que tu peux artiste musicien animateur lelo to ko surprendre ye esika répétaka biso na bino to découvrir je sais que tu peux yakenda wapi amona na raté mais lelo grâce ya Bomoko ya mboka site nabino les plus suivis. Si tu es number one, Moutakobo Yangwazate, le lobozo découvrir bon je sais que tu peux en pleine répétition. Tu beta guiné moi ma solo ya mukie, alors to landa, to kozonga juste après. Kaka pana ulanda. Babi site ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi mutekangi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Je sais que tu peux iboni. Malam papa.
Ah, na moni show ezaki makasi. Ouais, chose à makasi par rapport à travail quoi. Moni biso musana biso ga yango. So teka wangila te, to teka wandu te, musana biso ga yango. Da to mesana na ba show oyo depuis kala. Depuis kala to mesana na makambo oyo. Donc so moni yango be comprendre Boulega Jessak banda mokuke tata udila nzangwe on a tout so tchana muto na ga ke muto za mutasho. Voilà. Alors Jessak tipo ibana poto bana mokili mobimba o bazolanda biso à travers site na bango bomoko ya mboka oyo site o etala maka mingi. Batini biso to luka yo Jessak to solola na yo. Bana poto bazolo ba mais Jessak azomona na tenini. Au juste Jessak aza wapi abungi azokima nani. Jessak na terrain zate azokana te. Au juste bana poto problème bango ezani. Jessak tipo azali yo binomo lokwa bozawa presse oyo zonga na répétition na mwana mboka bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Ah plus presse ozo répéter ça mwana mboka. Boss Patrick Momo tozo répéter Jessak tipo azo répéter awa na mwana mboka. Oza émission bomoko ya mboka eye na kati ya mwana mboka ko surprendre bongo Jessak tipo. Jessak tipo. Toni to beta non lisolo. Bato balobi ke Jessak tipo azali susute alali comme ça zo kokane sous makambute. Hein? Eza bongo vraiment. Te Jessak tipo azali oyo kutanga na bisio oyo kutanga na ba poulet nanga tozo bosser tozo travailler. Toza na studio tosalaki déjà oyo ya munene na kata studio bon tikali sikoyo générique na biloko mususu yango toza nango na temps a pona kobongisa ngo tosalaka coulisses chaque mardi et puis jeudi nde tosalaka répétition na instrumental pour tozwaka koyeba kopeser tous les sortes d'instruments tokutana à travers le monde entier tobeta. Voilà. Oui, merci. Alors question moko batuni ngai bayebisi nga na tuna yo bamonaki yo na matanga ya muninga na yo cellulaire bamoni opesi Félix Oise kwa monstre d'amour que j'ai sali bamoni yo opesi mbote oye ko s'incliner devant ye na yebite balobi Jessak alinga zonga kiltira tonini yango balobi vraiment to tuna Jessak ndenge to amonani te mais to moni na matanga wana aye et pas ex patron na ye alinga zonga tonini question vraiment yango wana bana poto batininga na tuna yo te eza respect oyo to pesaka na bakolo bato belé bakansaka len susu na lobelaka vie na ngai be na finga vie te na loba ba vérité oyo mo lobaka so kuta na vérité te biso bilamba ndima yango donc eza ba vérité on a loba bato bakansaka ke na zempoli te de preuve ane ki bomona nga na matanga to kuta na matanga na moni vie na nga monstre o na yebi ke na zaka na likambo nete na mutema soki azana likambo na mutema laisse peut-être l'on refuser mbote wana mais le quoi ça peine à faire na mutema te tant na iya za vie il faut na ya na pesa mbote oza sir que azaka na faire na mutema te azaka na faire na mutema te parce que na faire na mutema alingo pesa mbote te alingo refuser mbote na ngai mais le kola ayambaki mbote na ngai poto na moni vie mukola ko bandela jamais leki mbote leki nde ayaka faire mukola pesa mbote na signe ya respect ndenge gampote te olokolo loboko aidika ngai. Donc yango na komaki verrier attaque vie ex patron na yepa na ye na longoli lunettes na ngai na pesi mbote et puis ye moko mbote na ngai et puis na senti que mbote ya pesenga eza mbote moke elobi makambo belé quoi que oza mobali voilà ya solo Jessak oza mobali ndenge yo moko lobi mais bana poto ne ba bezo mona na te Jessak dans lingina tuna yo mutuna oyo ezo lekela batu mwa mingi fuite wana ibimaki balobi il paraît que Jessak alingaka kende epa ya héritier wata akota kuna akende ko travailler kuna mais tozomona Jessak on dirait aza pembe na wata on dirait oza libanda au juste yo relation ni bozango yona héritier watanabe aza collègue nanga aza mutso nanga ye akala et aza pareil à dans prêtre Iverson premier fils quoi moi nanga liboso héritier watanabe wana pareil na ye quoi donc mais barimer ezaki yondo ninga oboka na album na ye te kine zaka bongo te kine za mabele bimisaka na héritier to zaka pamba donc ça to kutani donc o bazalaka wana basanta akete affection mesali donc c'est mon ami
donc tozalaka bien so tomonani même brigadier Sarbati baza belé o tosolaka bien qui ne komaka so amonyona mutu moko te alinga kota te ah senga na kota funa kota na zonge bakitira na minute o mutu akozonga na orchestre na azati ponga mona azana oteti batala kutuba na orchestre na bona leki bona obwaka donc yango na pe je sais pourquoi bino na bino ba animateur bondima na raté et puis tolié bananu yo bozaka na problème nini yo na lobeso te wana mambakala ya lo bébé wana mambakala alingaka bunga nzela ndezalaka ba biroti bungela mutu wana po esala soki boye mais ye moko tia ko comprendre que nyamuragira zambiaka elega nango bien to solola na biso na mais il paraît-il que yo ndimaka ba collègue na yo te yo leki bango nyonso kaka te na lobi animateur bazana ba orchestre na bango na leki bango ya batu oyo lingo tanga ke na ke na ba orchestre na bango ba netsinga no ke beto orchestre riche po na ebite pour na sani na zwani na ebite zwani to zaka ba mi quoi to zaka ba mi mais ko kene no orchestre mo ke obeta no orchestre mutu a wana mama mike parce que on ngale suna ko loba on ko sala ngo jamais ce qui contraire ali to beta disque beto sala logo neto ko sala na ma featuring mo nini ala ça va. Alors bana ya bomoko ya mboka o ba mesana ko landa site na bango bazana na posa o rappeler bango ba cri na yo ba yo ko pe moi kala bana poto ba senga ki biso to ya to lukela bango bongo je sak chipoi to lingi to se référer na yo ba se référer na yo na ba cri oyo banda ti lelo ba se référer na ona muke ah attends-moi trop hein ah problème ezali wana mwasi badala semyo ange mario moni badawani dowe sonde busoba ya pamba lelo sokonwa konwa Eric mpaka Switzerland lelo lugonwa konelele mona ye anter ko de margasin Gile mwaka de kundu lubef tika bango babina kaboy Junior Mundele sauté comme ça barese banchofato kota malewa bokwango tolalide mucha kututu lelegide simba kotoy tendon ah voilà merci beaucoup merci bobeti maboko esika bozota la biso à travers site nabino bomoko ya mboka o etalamaka partout présent l'univers kapanga artiste je crois bien tozananga elongo on est ensemble mon boss Patrick Momo je sais que tu peux y aller to zuye lelo to surprendre na répétition poto betana li solo po bana poto bosenga qui est trop bobi boluka je sais mais je sais que azomona na te abungi atiki musala tonine je sais que comme ina mais babi je sais azana ekaka artiste et musicien alors je sais que tu peux lelo to into yeba to moni ba artiste mingi bazokota na politique bazokota makambe belé peut-être yo pe na politique ite ozana moi parti mo koti ama politique te ama mbongo ngaso welinga mbongo yembela mutu kingani na yembi 1.3 yo za na parti moko te mama parti tala ngate ngai sanseka kopeye yembela tatu kingani yembela fumu kingani ngana yembi ngana zimbona na chena poste mais so, babi ezo créer ba problème soko yembeli kingani soko bomanga alors question moko eli biso et pas ya mon réalisateur Bruno Ndombe alors bibana poto bazo tuna mingi relation na Bill Clinton siko e koma ndenge nini bazo comprendre te on dirait bozalaka na rando on dirait bokanaka te alors bokoma na niveau ni yona collègue na Bill Clinton en tout cas tozali na problème monté naturellement pe osana problème na te quand on a expliqué batuke ninga tona yak ne seke pusana ka ngana vanda loko pusana ya vanda po me rakate to kutanaka na bangwasuma tozalaka kalonji yemoka yebi so nzamba lingile suti ba décembre boyoka Mwanchwaka quoi. Merci Mwanchwaka. Quand on joue Bill Clinton, balobi ke bazana problème na été bana poto je crois bien réponse na bino na question bosenga ki yangwana. Alors je sais que tu peux y okolobani ni pona bana poto o basenga ki biso to lukayo o baza wana bana poto bazolanda site internet oyo bomoko ya mboka o eza partout o eza suivi et puis ça ka news a bien bazolanda biso oyebisi bango nini ba prêtre nyonso bana poto tout o bana mbongo ebele je sais qu'en dimi na le bien artiste akufa kaka artiste azo pelaye moko alors bato mbongo ebele bana poto o ba soutenir ba artiste bazolanda yo lobini pona bango te bana poto to bazolanda ngai misu baza ba Thierry Mongita ba Christian yenga NBA
Eric Mpaka Switzerland yekuta za na répétition bazana grand prêtre Mike Lokamba bazawa bango be ko image par rapport à image donc ekila nzombo zoya to pesi bino date cité mais bana bazonga non chic ba Iverson ba Robino na ba Israël bazonga non chic bongo nde to yeba sikoyo ndeni to sala pona ekila nzombo biso to na studio to zana biloko belo si to beti mais ce qu'il faut trier 4 titres au Tokobimisa. Ça dit 2 titres, 2 génériques, 2 chansons Mogoboy. Pour nos artistes, c'est le rôle Elvis Presley, Bombo, Disquared, Toto Mudioko, La Cigale, Yana Nito Weston, Bangope Fubayemba, moi remix Payali. Donc, tu es bien au sala, mais tu bêtis déjà moi quelques titres. Autre titre dans le générique, Soko Lingozo Biso Beti, plus 243, 85, 44, 20, 245. Je répète, plus 243, 85, 44, 20, 245. Wana Ozoa, mouvement na biso, Ozama solo tout ndenge zalaka. Biso a tozala to bosser. Mardi, tozalaka na coulisses. Jeudi nde tozalaka awa. Émission momoko mboka na kati ya mwana mboka. Bomoko ya mboka na kata mwana mboka. Voilà. Merci Gestak Chipoi. Merci bana poto na pesi no mbote. Talaka biso yo toza awa mageke ya bandundu na ba Congo ezo sangana Congo central mais toujours dans ngolo. Ezalaki bongo Gestak Chipoi, musicien nabino, animateur, oyo, bosepelaka na ye na bakri kitoko abwakela bino, et lelo à travers site namno Bomoko ya mboka, na émission nabino la vie des artistes, de découvrir bongo Gestak Chipoi. Merci à toi na balandinyo, so balandaki biso, oyo bolandaka biso, bolandaka site namso Bomoko ya mboka, na bosanité Steve Munti na Suède, na bosanité famille Ngabiwele, Lili Ngabiwele, na bosani binote président de l'univers Kapanga na groupe na collège du réveil, sans oublier maître Josué Takata Kamandef na pesi bino mbo théâtre mon boss Patrick Momo digital mon Bomoko ya mboka eza toujours propre soin et puis olanda mananga mukete bazondi mango yo nani hôtel me Bomoko ya mboka pamba eloko te hein. Bomoko ya mboka ne musala les trains en marche toujours salara musala poto CP Sabino sans oublier les big managers Eric Momo hein nazo zela kaka babi bana poto ya solo bana poto oyo bo solo laka bo chaka signature second Kapanga lobi bo signer kaka bo solo la poto solo la bana poto ya solo ba vrai jika ba prêtre ya solo bo solo la. Merci à toi na mon caméraman. Ouais, ceux qui sont ba image la image à kitoko na qualité professionnelle hein na bon la lobby bongo Bruno Ndombe hein ouais filmaka film ya Yesu Masiya na suka tango bakundaka
et puis matanga ya Lazare ye mutazwa ki soin nango Bruno Ndombe ye mutazwa ki soin et puis ba montage kitoko bomonaki Bruno Ndombe ne azaki wana. Merci à trop bon biso à la prochaine numéro et puis na site na bino kaka Bomoko ya Mboka. Merci, ciao. Merci. Ela. Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba informação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos Avec Digital Momo. Bomoko ya Mboka. formação Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya Mboka. Bomoko idade nadia tunga hat. para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya Mboka. Ela. Oh Amérique. Ela. Oh Afrique. Ela. Oh Asie. Ela. Oh Océanie. Avec Digital Momo. Papopi, motoki bala lobi, botala ka Bomoko ya Mboka. Merci. Christian Choga vous dit, Bomoko ya Mboka, site Oyo Kanyiba site tout. Celui qui trouve Bomoko ya Mboka, Elenga Image, trouve le bonheur. Ben faux ya bien. Avec le boss patron, Patrick Momo. Momo, actualité ya Kitoko. Awa, Bomoko ya Mboka. To éviter.